Bande konangai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo pona ko partager makambo oyo na monaki Nzambe atalisaki makambo na monaki na partager na batu oyo bolanda nga na Deline Television obozwa mayele na video oyo nazolobela likambo ya makambo ya molimo ezalaka makambo ya kobomba. Makambo molimo lobaka yango te. Ok, to bondela po ete tokende na oyo na ko développer nango po bo comprendre que makambo molimo bombaka yango lobaka yango te. Makambo molimo yango na to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso. Nzambe papa biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa tala ngai mwana yo na liboso na okobondela papa na pesi yo merci na nyonso osala kati na bomoi na nga na bomoi ndeko moko na moko akolanda video okolo kumisama po ete yo ndo permettre biso tozala su na bomoi na ntango oyo yango toyei kopesa yo merci zwa lokumu mpona nyonso kolo tala ngai mwana nafandi devant caméra nazoloba makambo oyo yo talisanga o na mona o na sosola yo na lina partager yango na bandeko nyonso o balandaka ngai na beleli molimo na yo azala na ngai yenda kambanga na ntango oyo o nga na koloba ezala o ezowuta pa na ngai te me o ezowuta pa na yo yo moko loba po ete bana na yo bayoka bazwa quelque chose oyo ekowuta epai na yo. Molimo santo zala na moko akolanda video oyo yoyebi baproblème moko na moko oyo ekokuta ye na badifficulté baproblème ndenge na ndenge papa sembola loboko na yo osala oza Nzambe na pamboli na kumiso na netoli yo oyo nyonso ekoki koderange nga na ntango oyo na telemeli yango na kombo na Yesu mpe na nguya Molimo santo. Papa video oyo ezingama na makila na yo pa Yesu Masiya o nyonso akozwa video opo aluka kosala yango mabe Seigneur alonga te na kombo na Yesu mpe na nguya na yo Molimo santo nde na bondeli bongo na kombo tata mpe ya mwana mpe ya Molimo santo na lobi amen. Bandeko na ngai napesi bino lisumbo te bandeko nyonso ubo komante na bavideo oyo nazotia Nzamba mona bino note kotiela bino bavideo mibale ya ndeko na biso Sarah ya Sarah Fwana donc aza ndeko oyo natieli bino deya bavideo ne bomoni ndenge alobi na ba ope bwana posa bosabone na chaîne na ye kombo nango Sarah Fwana officiel. Je crois que nalobi yango bien boyoka pe atuka loba pe makambo kuna oye amonaka Nzambe azwa lokumu mpona ngo vraiment na otiela bino siko camerounaise mo boyoka camerounaise wana makambo azoloba na otiela bino yango Nzambe amona moko na moko ba obozo comprendre ba message oyo nazopesa ezaka po bato tozwa mayele na ote ko partager moko wana audio mpona bamai tomelaka en tout cas tobondelaka mpona bamai ya komela tobondelaka mpona eloko nyonso mais tobosanaka moko mai olingi omela mpe obosani lo olingi omela mai bondela na partage quand bolanda ete bolanda yango Nzamba mona moko na moko na pesi bino nyonso merci botindela nga ba audio nyonso bozopesa ba conseil Nzambe amona bino ba conseil na bino penza ezokota Nzamba azwa lokumu mpona ngo vraiment. Lelo na partager na bino likambo ya makambo ya molimo ezalaka makambo baloba yango te ezala makambo babombaka ezala makambo baloba te koma ndenge nini nakoki koloba na bino mpona ke babomba makambo molimo baloba yango te
bato mosusu boloba mama Deline ozobaki mamba molimo baloba yango te mais yo moko oyaka koloba makambo eza ya molimo na chaîne oyo ya Deline télévision na bosani koyebisa bino ke awa babone oyo asika na chaîne oyo ya Deline télévision tolobaka makambo eza spirituel oyo nalobi ke makambo babombaka wana asiko biso tobimisaka ozomona asiko oyo tobimisaka na koexplike bino yango nazoyebisa bino makambo mpona bozwa mayele mpona bozwa mayele awa eza chaîne oyo epesa biso mayele ya molimo mayele makambo ya molimo toloba makambo oyo eza kaka normal te awa eza mambo spirituel donc okoki mpe koyoka makambo nanu oyoka te mais na chaîne oyo okoyoka yango ozomona donc yango wana nde natangaki na bavideo oyo uti oleka nayebisaki bino ke apôtre Paul alobi ke nourriture solide bapesa yango na bato oyo deja si bakoli na bana mike bapesa te yango biso na Deline télévision tokomi kobukuta mikuwa donc so babi kobukuta mikula ngelo bake biloko ya makasi siko pa makambo ya makasi oyo molimo ya makasi wana oyo bato ebele bakokoka ngo te oyo bato mosusu bakoka te bao baza babebe bakoka te mais oyo si bakola na molimo bazokoka ngo bao baza na Saint Esprit kati na bango bandeko na nga le tozopesa message lenga mama Deline opesa message na pesi nanga mais yo sko kita yo molimo santo aza kati na yo yende fois convaincre yo ke makambo nga na lobi ke eza solo soko zokoka ko comprendre mambo nga na zolo bate yo moko na yebite pona yo moko mais nga siko nzamba loba na nga na banda ko loba banda kala nzamba bi Adeline loba makambo na loba makambo yo ebi loba soko moni likambo yo zoloba eke mutazo disite nango azo ndima ngo te sikaza ya ngai te nzamba loba na nga bongo na oyebisa bino nzambe na nga likolo témoin aloba na nga Deline soko lobi likambo bana na nga ba oya nga bakoyoka pe bakondima yango soko moni lobi likambo eke mutu wana azo ndima yo te azo ndima likambo ngo te yeba ke aza ya ngai te yango na sikoyo ngai nayebi ke eza na bato mosusu oyo Satan azo koandisi mitema na bango no bafongoli mitema te po bakoka kondima likambo mais bato wana omona attitude na ye eza différent bato wana oyo baza na Saint Esprit kati na bango oyo baza ya nzambe bamessage oyo nga na opesa baoboya yango te baoloba pe mama Deline naomona o makasi mais nzambe ka asunga nga vraiment toka mambo wana nayebi te nzambe ka asunga c'est ça bana nzambe bazoloba bongo so tiko na yoki bona comprendre o aza ya nzambe so na moni mutu wana aboyon complètement nga na boyi message wana boyango aza ya nzambe te nazoyebisa bino aza na ye ya nzambe te so mutu aboyango aza ya nzambe te yango bomi tungisa te nga mama Deline ba oyo bozo ndima message onga ba message onga na opesa gloire à Dieu nzamba zo lokumu tozana bino nzambe moko po Saint Esprit o aza kati na nga ye wana pa aza kati na bino yango bozo comprendre ba message o mama Deline nazo pesa nzamba zo lokumu pona bino na pamboli nzambe pona bino lelo nena lobela likambo nini nena lobela likambo ya makamba molimo bandeko na ngai makambo eza spirituel balobaka ngo te pourquoi balobaka ngo te po ekomemela yo bitumba po ozoloba makambo ya molimo ekomemela yo bitumba ngai nazwa bitumba ebele kaka mpona makambo na lobaka donc nazobanda bino nano ke wana avant na banda koya kosala bavideo na ba YouTube boy naobanda bino nango me nauti okutana na mosusu awa kala mingi te nzambe asunga po ele nalobi kaka nalobela sujet oyo en tout cas makambo nakutana nango eye ebele mbala moko donc naoyeba te nalobela nini natika nini mais je crois que nzambe akosunga nanga mpe boyebi ke naloba mingi nzambe asunga vraiment na inéditant au moins de inéditant vidéo esila mpe naloba oyo nyonso ezomatanga naloba ata nyonso te ke mwa ndambu kaka ono omonaki ekokani na oyo mpo napesaka baexemple oyo eza quand même différent ozomona donc nayebisi bino bandeko na nga soki tokena na bible Joseph bandeko na nga Joseph to babundisaka ye
avant on a que non on sabi no boy nga mama Deline tam su bo tuna ba question bino moko ke ndeni mama Deline azolo ba ke makambu ya molimo baloba ngote me ya yaka koloba makambu ya molimo obi pourquoi nga na yaka koloba makambu ya molimo oyo pourquoi nga na yaka koloba makambu ya molimo na yaka koloba makambu oyo ya liboso nanu le na yebaki ke na yoka ngo pa batu te batu pe ba yebi yango te ozo mona batu pe ba yebi yango to moni makambu ya molimo oko partager na muntu pe oyo azana ba ndini na oloba molimo bandeko nanga molimo santo kati na batu to ezana na puissance ya molimo santo kati na muntu ezana ba niveau na niveau ezana ba niveau siko yo muntu mususu ozana niveau moko bo ya spiritualité ozana niveau mo ya spiritualité o mona pe makambu ya niveau moko boy mutu pe azana niveau ase a mona pe makambu ase siko yo le ozo mona makambu eza ya likolo ya molimo o ezana likolo siko na mutu oya se siko ozo ya nango vraiment pa na ye ako comprendre le côté Bible lobi o Yesu Masiya lobi ndenge ni na koyebisa bino makambo ya lola ya likolo soki lokwa na bokenda kuna te po bo comprendre ngo eza pasi ozomona po bo comprendre makambo ya likolo eza pasi po lokwa na okenda kuna te eza ndenge moko mutu oza na niveau spiritualité ya likolo ozo ya koyebisa mutu aza na niveau spiritualité ya se eko trouble eko trouble yango yo za na niveau ya spiritualité likolo po yaka nango penda na niveau spiritualité oya se eko trouble mutu wana ko comprendre penza te a comprendre penza te wana siko yango nde na olobela te lelo wana sikoyo exact siko le yo ozo ko enseigner eza na bato o okoki ko enseigner bato ba makamde nga na zabwe eza lokwa na enseignaka eza lokwa nazo pesa ba enseignement mais OK nazo pesa ba enseignement siko epesa melingai na esi bo comprendre ce que maman na oloba epesa melinga mama Deline ya kwa koyebisa bino makambo oyo ya molimo nazoloba yango na batu ya ba qualité nyonso nazoloba yango na batu ya niveau oyo ya se na batu toza na ba niveau mo na batu baza likolo na ngai na batu baza likolo na ngai ndeko moko boese na nga moko atinila nga audio bi mama Deline moko msu na obondela nde na landaka na ba video boye nazoloba nga pena mama Deline na muna nga pe na muna me ndenge nini na lobaka ngo te na vie na tika onka na loba ngo te esala ki pasa bi eske nde na loba ngo te boye na sala mabeto ndenge nini mbala moko nzamba lobi na ya lobi te yo eza problème te ye Adeline ayebi koloba abi Adeline ayebi koloba yango na tsaye abima alobaka ndeko na zali ayebisanga abi yango na tsaye abi yo malgré bo vivre makambo ndenge mona ye mais yo oza obligé ya kolobaka yango te yo oza obligé ya koloba makambo te mais ye nga nzambe mutu na tsaye alobaka po ayebi koloba abi Adeline ayebi koloba yango na tsaye alobaka makambo wana donc ngande nazoloba na bino epesa melingai ya koloba yango mais conseil o nazo pesa bino makambo molimo lobaka yango te po ekomemela o bitumba donc naza na point wana ba point mususu o pourquoi faut loba yango te wana to développer ngo le to bandolobela pe ba makambo mingi vraiment nzambe ka soka sungi na ngolu na ye to développer makambo wana mais o nazoloba lelo ekomemela o bitumba oyo ya niveau likolo ta mususu ekosala ke polongwa ta mususu kozala pasi eko risque pe vino komika muta bitumba oya makasi pona ka makambo nzamba revelaka o yosko ololo bango bande konanga monguna satana travaka na information monguna satana so azana information te moi a travailler ezate bande ko vidéo o peut-être ko zo des vidéos bolimbisi peut-être ko zo des vidéos fona loba po bozwa mayele bo comprendre makambo o nga mama Deline akutana nango o lelo o nazo fongola bino nazo ibisa bino na o na otokutana nango quelques jours awa kaka o na otokutana nango ozomona na ibisa bino l'air ngai na comprendaki le nazo sala ba vidéo na comprendre que memenga bitumba po nazo loba makambo molimo na tikaka na betela binongo na 2022 na tikaka nanga kosala ba vidéo na 2021 na betela bino na fin 2021 na tikaka nanga kosala ba vidéo ngabi
ba video oyo eza na bitumba na tikaka na nga mais nzamba memaka nga boyi mbetu nange comme lokola nzoto ya mutu amemanga boyi nzamba memanga boyi na nzoto na ye amemanga lokwa nde bamema bebe azo simba nga suki na nga boyi azo simba nga suki azo bana nga Deline loba na yo alobi loba naza na okobanga te na yebisa bino eloko moko abi na nga loba na yo naza na yo kobanga te alakisi nga sekele moko abi mais avant osala video obima fo ofukami obondeli olobi boy makambo nzamba aloba na nga yango wana alobaki na nga makambo nini o nga na koloba avant nasala video abi ndenge oza wana nazobundela Adeline kobanga na yo te bazwaki utu ba video na yo bakende na yo na monde mai bozomona de pona makamba molimo o nga nazoya nazoloba esali ke bazwa ba video na bakende na monde mai abi me bamonaki makambo na bango na ba photo na yo abi bazwaki ba video na yo bakanyo ba photo puis bazwi ba photo na yo bakende na monde mai le bakenda na yo na sa mai kuna bia Deline bamonaki makambo na bango na ba photo na yo bamonaki ya bango makambo yango na kobanga te nga Nzambe naza na yo amemanga lokwa bébé bwa banda kosola nanga kobanda ba 9h ti 17h ti 17h so na oki posa osala pipi na kati na bi posa osala pipi mais na otema te po eya okata abi nanga telema kesa pipi na ozela yo le na hotel makana kesa pipi le na ozonga ameminga lisusu na se trouvé kana nzoto na ye azoyebisa nga makambo lokwa nde bamemaka bebe azotianga nini suki kabo azoyebisa nga ezala boye azoyebisa nga ozomwabina kobanga te yango moni epesa nga pe makasi ya kotelema oya koloba adina nga kobanga te loba soko lobi ba oya so moni mutu wana azondima yo te sekaza yanga te po bato bakondima makambo oyo ozoloba eza bana na ngai makambo nyonso oyo koloba yeloko ezouta pa na nga bakondima yango yo loba na yo Nzambe alobaki na nga ndenge wana ndi yo na telemaki na lobaki ozomona mais po ezake epesameli nga na oyebisa bino epesameli nga ya koloba makambo oyo yango moni nazoya koloba mais en réalité soko bato mosusu bande ko comprendre te bato mosusu o pe bavivaka makambo spirituel lokola ngai bande kobenga nga babi mama Deline makambo ya Nzambe ezalaka ya babengoni ya mantsweki lakisi nayebi te so na lobi yango mabe bakojanga moko mosusu mais kikongo mpe tolinga toyeba kikongo tolinga toyeba bandeko Nzambe nga moko na oyeba kikongo zamane kozwazwa mo baku mondeko mo ndotinanga otinanga nsu te nayebi te po anini ndotinanga pene esunga ye nga mwa ndambo donc alobi na nga mama Deline bato bando loba na nga mama Deline makambo zoloba eza ya masweki ya masweki donc ya kobomba makambo molimo babomba kango baloba kango te nga siko nga na bi minga Nzambe alobi na nga na loba siko na ndo comprendre te Nzambe alobi na nga na loba ndenge bato bazoloba na nga ke bato bamona mpe makambo kwa nga babi babombaka baloba kango te babombaka nga minga ndenge Nzambe azoloba na nga na loba ozomona nde siko mukolo se pe se mususu ayilobi na nga bi na yebisi Nzambe ndeni mama Deline azoloba makambo oyo nga na monaka me nga na loba yango te alobi ye epesameli ayebi koloba yango na tika ye aloba ayebi koloba eloko Nzambe alobaka yango wana ose wana loba na nga abi ye ayebi koloba abi vrai na boye pe kotala pe boye mama Deline malgré na mona makambo yo mona me ya koloba ngo pena nde yo ya kozolimbola ngo boye na yebi te soki na kokoka Nzambe bi yo yebi koloba yango zoloba ngo donc en réalité makambo ya Nzambe eza ya kobomba makambo molimo makambo Nzambe te mambo Nzambe eza na ya oteya bato ndeti makambo ya Bible ofongoli biloba doteya bato na chapitre boye lobi mais makambo molimo o na oloba eza makambo Nzambe azo révéler yo makambo Nzambe o révéler soki Nzambe alobi na oloba olobi soki Nzambe alobi na okoloba te koloba pe te misusu siko te pardon
misusu de la majorité makambo nzambe akoki koloba na yo mais yo moko foza siko na mayele wana kati no ke soki nalobi yango ememelanga bitumba lokola ememelanga bitumba te mpo eza na bato ebele nzambe arevela bango arevele ke nazopambolo na opeso libala ozobala kala mingi te na otindo mobali opamboli nzambe merci nzambe abina o 3 mois koleka te na otindelo na opeso mobali ndeko nanga soko bombaki yango obombi yango lobi nzambe nazozela na opesa bino ba exemple nzambe nazozela libalo olakinga ozobonda yo na ibisaka bino ke so boza na ndako sutu ya bato beli moko bondela na kati na yo bondela na kati no po monguna satana travaka na information ozomona à travers une information donc il faut ko linga moko likambo obondeli tamso ogangi nzambe na pambolio zwa lokumu boy obondeli wana melero komi na makambo ayo ya manchweki oya kati ya yo na nzambe lisolo na yo na nzambe promesse na yo na nzambe okangi munoko na yo ozoloba na kati no nzambe o aza na kati na obandeko mko mususu ezaki ngape na kota kana kota elinga na kota ka mko mususu nafuka mina osambela na osambela alendika tolobaka Saint-Esprit yaka na beli présence na Saint-Esprit yako sunganga yako sunga Saint-Esprit na beli yako kambanga mkamuna kanzamba bandulo bananga bia deline nzamba kambaka bia deline poko zobelela ngana ya poko zobelela ngana ya ozobelela ngana ya abi ngana za déjà kati na yo abi naza déjà kati no poko zobelela ngali suna ya ngana tunye siko yo zakati na ko obelela te na ndeni abi nanga oza kutobuja obelela te ko yaka so zobondela ko belela ka ngai te antone abi nanga te ndobe mutaloba na nga na profiter na tonka ayona bi vidéo ezwa des vidéos pour funa loba en tout cas bah puis quand même c'est la peine loba quand même ezwa des vidéos vraiment pour nous moi d'être comme na 20 minutes donnande na kota bino mo bebi ko kota donc otali ndambo bombi okelobi obanduki otali wana mususu nzamba zolo komponango nde sikoyo bandeko na ngai ayebisinga lobi ke Adeline nga nazalaka kati na yo kubilela anga te ndi tobelela kati lona bela ka mesaka elobeli tozala na ba langage monde amba comprendre biso ndeti nganzambe sa loba na nga bia Adeline azaka kati no kobela anga te ndi tobelela ka moni mosantu ya tobela moni mosantu ya ko sunga biso ko kamba biso kati nesika moni mosantu ya tobela présence na bon bilo msupe na koloba on dit na sens nini ya ngono moni moko mambanza bezaka compliqué to yebaka te to yebaka muke nzamba loba na nga vraiment boyabi na nga Adeline azaka kati na yo kobela nga te ko ya ko sunga nga moni mosantu ya ko sunga mpunga na za kati na yo nde sikomba moko wana zosola nanga asola nanga bandeko bansubolo bala bondi mate mais eza bongo asola nanga ndeti aza pembe na osanti ndeti aza pembe nanga zosola nanga na senti pe akoti kati nanga zoba kati ya motema nanga aloba na kati nanga yo muntu yoka mo nzamba zoloba no na litoi moko yoka zoloba no na motema na kati na yo na yoki na libanda azosola nanga bitala naza kati no akoti pe kati nanga zo senti pe na kati azosola na kati nga pe nazo répondre ozomona bi kobinga kobela nga te ya kosunga suku na tuna kinga bi ndenge nini kasi na kobondela kasi mpona koba bilubi kaka nzambe sunga obika molimo santu sunganga molimo santu kambanga molimo santu siko tellement to mesaka kobelela ya mbomoni ata na banini ya ba prière tobela molimo santu aya présence na régné kat nesika oyo ozomona présence na régné bona ebité soki to kobonda ndeli mais wana olobaka na lobité ke nzambe moka yebi mamsu to lobango na berere mais ye ayebi etension motema le na oloba molimo santu yako za na biso kat nesika oyo yako kamba biso donc na ebité siko na lilokola za kati na biso aza kati na nga fe no baka molimo santu kamba biso molimo santu za na biso molimo santu manifester donc bon na ebité mo biso bela ka yaka donc c'est ça yona ngana lobake donc
c'est yo bunga na sujet na na nango bolimbisi. OK, Saint-Esprit sunganga. OK, moi ce qu'on dit na lobby Saint-Esprit sunganga. Au moins Saint-Esprit yako sunganga eza différent. Saint-Esprit sunganga pona ebika zananga. Ozomona doki eza do mususu nde ngwana po azaka kati na biso. Sikoyo ya on ena lobake makambu ya Nzambe ngai nde na lobaka boy na lobaka na ngame oyo pe sengeli na lobate na lobate. Ozomona o pe sengeli na lobate na lobaka te po monguna tozana monguna wazaka kazo ode tutoto na biso aluka ka point faible na biso aluka point fort na biso pardon aluka makasi na ye eza wapi so siko ayebi da makasi na o esike ezaleli ayesko ko attaquer na makasi na o wana ozomona eza lokwa bato babundaka bakache je kwa ba borser l'air azobunda na ring ayebi déjà que point moko boye na bomba ango eza nini moko ya suka so na moni pa na komi na suka na osala ka boye na beti boye pa match esili na gagner ozomona donc siko monguna wana obobunda ne soka yebi déjà que ye azalaka mingi abeta mingi kota lokolo boye abando kimisa siko lokolo na ye wana bien ayebi que yo ozami akotaki siko na lokolo na wana po okoka so te kobimisa force wana okotakele ya wana makambu ya molimo babombaka po so ozobomba te komemlo bitumba so toke na Bible surtout toke na Bible so toke na Bible totangi na Genèse wana na Genèse omona ke Joseph eyelaki malgré ezalaki toloba yango ke po batekaka Joseph yango wana destin na ye ekendaki ezaki destin na ye o etindaki bango bateka ye wana toloba bongo mais asufraki po makambu o destiné na ye kokisama asufraki mais soki pa bombaki bandoto na ye Nzambe oyo ayebaki ke Joseph akozala mokonzi na Egypte kuna anga kofongola pe nzela kaka na ndenge ya bien anga fongola pe kaka nzela na ndenge ya bien nga kokoma kaka mokonzi kuna mais tellement lobaki bandoto na ye yango ememaki pe jalousie na bandeko na ye bakende koteka ye ozomona po bakende koteka ye po ndoto eza nécessaire bandeko na ndoto eza nécessaire po soki ndoto ezaki nécessaire te bandeko ne balinga banegligeant balinga eza na oka bandoto na ye alotaka eya na oka bandoto na ye esa nango eloko te mais lokola bakompranaki bayebaki ke ndoto tomona clair te mwana oyo eza lokola ye nde moto akozala mokonzi na biso mais biso siko tokolinga on te mpona tokozala na se biso toya bayaya tokozala na se te yango moni ke bazwaki ye batekaki mpo bayebaki ke ndoto wana eza makambo ekosalama bayebaki importance ya ndoto bayebaki ke bandoto siko Joseph tellement azalaki mwana moke ayebaki te ke akobombaka bandoto na ye alobaki yango ememaki batekaki ye asufraki quand même bake babwaki no na libuluti bazwi bateki ye ti aketi mwasa Potifar akosili makambo akoti prison donc ekememi siko destin ya pasi omoni ta mosusu Nzambe na vi na yo aloba na yo makambo moko oyo fo ozonga na facilité naopesaka exemple Nzambe aloba na yo ke nakopesa yo mobali okobala okozala na kimi okozala bien obota bana soki 6 soki 5 soki 9 to kombe Nzambe aloba na obongo mais ozomona ke age yango ezopusana Nzambe aloba ezokokisama te aloba ndisiko fo bapriere makasi fo bakomba makasi ya bapriere bagene priere makasi ti ekende kokokisama mais par contre soko olobaka na yo te makambo Nzambe alobaka na yo olinga kozala ata mosuka mabondeli kaka ya ntongo midi pokwa pe makambo nyonso ekokisami nango ozomona mais lokolo olobaki Nzambe alobi na nga boye alobi na nga boye yango wana ekoki komema yo na nini wana baexemple ka na opesa ekomema yo mpe na banini ebele ti ok ekóma na makambo oyo Nzambe apromettre yo donc yango wana toyekola kobomba bandoto ngai ndeko na bino na oyebisa bino na bunda makasi likolo ya bandoto va meme ngai komema nga na liwa ngai komema nga na liwa
donc mutananga lokana yoko azata fa anga bomayo azata famille na utazane ka pasteur soit disant pasteur nde ba mibenga ba pasteur nde to benga ba pasteur mais anga boma pona ka bandoto na ngai bandeko nanga pona ka bandoto na ngai ozomona donc ezalaka donc nakobita na betata moi ba quelque makam na kutana nango nazo yebisa pasteur pasteur to solo ka bien makamnyo so bien ngana ebika za pasteur ya solo soka bandi ko bondela ate donc okobika kana foi ya prière ya bondeli makasi ko obika te libondeli ko ratete obiki pe mais nzoka zaki mutamisa mabe na ebaki te ngakule nzamba lobi na nga bike na mboka obozali la majorité ba pasteur baza ya ngate puis baza bandoki baza na misala mabe la majorité ba pasteur na yebisa ye kabi pasteur fokebe na milieu na bino ba pasteur fokeba na milieu na bino pasteur pour la majorité baza ya nzambe te nzambe ebisinga bongo abinanga mama na yebi biloko wana nazara mayele mama nazara mayele OK mkomsu na oyebisenga bi pasteur talo yebi nazo bisaka yo po yo za mosai na nzambe et puis na confiance na yo moninga ndi na liawa tala nzamba lobaki boye ponanga nzamba lobaki boye ponanga nzamba lobaki boye ponanga ya solo mama Deline makamsu ta buda bite zalate le na yisi makambo nzamba lobaki boye lobai boye abite mama Deline zalate ngabi zalaka passer ezalaka tala nzamba pesenge explication boye mangambo na ko loba na bino te ngabi nzamba pesanga explication aloba na nge ezalaka boye ezala boye et puis za bonga bite ngabi na bible pe yali ngabi na bible pe yali na pese ko verset biblique tala abi ngam na kamwe kake nzambe daga na pese verset bibi na kamwe ka bia bi verset bibi ka te me puté ça verset bibi ko yebani ozomona nde sikoyo ngana bie na ibisika yupo yo za musai na nzambe na koiko loba mpa batu msuti bandeko na ngai le même jour ongana ibisie na kende ko lala boye Monika ndezaka obondeli na bondeli na tchaka mutu boye na kanka misu boye ndezaka okangi misu po ponge ya nango mbala mona omona nazobunda na nyama moko azaki na maboko ebele nazobunda na nyama ngo azobeta nganga pe nazobete nepe na obete kaka au nom de Jésus nazobete leka mwa kala na Angleterre leo na Angleterre nazobeta au nom de Jésus nazobete ye pa zobeta ngabi nzambe na sunganga nyama o makasi boendeni pu na susumki ngabi ngabi no na lalite ka kokanga misu kana okanga misu ndeka na nazo apongi nazobunda na nyama moko maboko ebele boyenge lobani ngabi na ebi pete so ilaxi na la na pongi na tsasu misu boy do ezaka le pongi nge ya nazobunda leka pongi nge na moni siko nazobunda siko na ba démon moko na ba démon 4 démons nazobunda na ba démon do so na bi ba démon do baza ba neti ba nyama mona forme batu do bizarre do nazobunda bango 4 ngapi na obeta bonka na kombo na Yesu bitumba bango pe ba obetanga ngapi na obeta bango nazobunda na bango bamu pa na susunki suna kombo na nom de Jésus na susungi ngabi zambe nanga ngamutu nanu na lalite koma na ko bunda boy ngano na zipongi te ndini nazobunda ka boy nzambe nanga ndemba mona bite elinge senga ke na sambela omoni ndeko nanga okoza lo sambeli olali ongola kale ongo to apongo moni su bitumba moko koloba te ke sina sambela ki telema lisu sambela lisusu ozomona sambela lisusu kaka nde na telemi na sambe nga binzambe bitumbu ezokuta wapi poko nga so nena lala ka nazobunda nga za posa na lala nde ni nazobunda ka boy ka so nena lala nazomwa ke na doka le pongi so yana nga nazobunda nde na sambeli wana leka na tiaka mutu bona bazobunda siko na batu na obunda na si batu baza batu lokola nga bitumba siko na remarqué na bitumba na bandeko na so zolota ndo tozobunda ta na batumba to batumisa to mutu ngo azobundiso na sima mkonse ko yebiye se ko yebiye
azobomba mayo po omona ete bato bazobundisanga na yebi bango te tozobunda makofi papa me moko azobetanga na sima mukongo bandeko nanga moko azobetanga na sima mukongo nde sikoyo leri esali bongo mba moko nga pe nazobeta ka musu pe na sima mukongo pe nazobeta eboy mbala mona yo kaye kaka ye koloba basala ka berer baza bata berer moni monguna satana na batu ne ba bata berer moko makasi ba bata berer moko ata soki bato bapesa ba message boy ayi sabina za nzamba ya na ba message boy bokanga ye pona maloba na ye langage ne za na berer bandeko nanga bo me awa loba ina biso bondeni azoloba boy awa zonse bondeni azozongsa boy eza ya bango lokuta eza ya bango lokuta orgueil doki biloko wana nyonso eza ya bango do okoyeba ye nango doki mbala moko namona RS ko asalaki alobi tanaka ye mutazo batama nga awabetanga na sima nazoyeba peke na obunda na 6 personnes mais 5 ba liboso na nga moko nde na sima na nga ide pete ke ndenga azobeta nga na sima na ke akoyebanga nzoka ye azobatama bandeko na nga namona asali erreur alobi lokwa babata ba erreur lozomwa biso no toza bata ba erreur tosala erreur na mokili o me ya bango erreur na bango ya makasi basala ba erreur ya makasi oyo penda ke esala eza lokwa mitambu na bango nzamba kanga bango na mitambu na bango moko yo batami ponga na mona ote po ebi question na monyo na oyeba yo obatami na sima mukongo obetanga na sima mukongo mais osali erreur olobi mitambu no bakangi yo nango na kaka alobi abi yo penda yo kama makambo alobaki abi yo penda ndenge ezali tokobeta yo ti makambo oyo nzamba kana kosala mpona yo ekokisama te toyebi siko makambo nzamba pardon abandaki toyebi siko makambo nzamba azokana kosala pa na yo na nzela na yo toyebi makambo nzamba okana kosala siko toyebi sikoyo makambo nzamba okana kosala na nzela na yo yangwana biso tokobeta yo po makambo wana ekokisama te edaye na okanga o maboko po baninga na nga babeta yo lera alobaka bongo azoloba bongo azozwa maboko na nga po akanga nga po baninga ne babeta nga mbamona ganga pasteur etel na ganga pasteur etele mbamule na ganga peka mbamoko na baluka boye misu na nga ne ekutani alati non. Ate penda bongo. Le misu na nga na ekutani ate donc ndenge na moni ye ate do atiki na maboko abande kokanga ponga na baluki mbamoko pasteur ntel na tangi mbamoko kombo na ye. Mbamo ate ate ni na semba mona gangi na kombo na Yesu na lamuka bande konanga na lela pona koka kondima te ke passer wana za misala mabe na koka ki kondima te ke passer wana koki kozala na misala mabe na lela ozomona nyonso wana siko poni ni po ayokaki nga na yebise tala nzamba loba na nga boy nzamba loba na nga boy nzamba loba na nga boy bande konanga sikoyo yangwana baye kobundisanga alobi bieke toyoki siko makambo oyo nzamba osala na nzela na o ye wana oyo na beta mpe lisolo mokomso na bake na eglise na bango monguna satan maître na ye nzamba aloba maître na ye atia ye wana po bato bayaka na basujet de prière pa na ye ale yesu amemaka yango kuna mpo batravaka na information do ye azoke kopesa information kuna oyo nzamba be nanga azaka membre na rose kwa balatise nini na bango balataka boye kwa wana ye bakotise yango ana loboko balati yango ana loboko na kwa awa poso lokwa ye mission eza na 4 église soka alati yango boye ekosala kitoko te baotimbela alataka eloko ni oyo ozomona donc yangwana faut koyeba kobomba makambo surtout ba promesse oyo nzamba azopesa ndeko nanga kolobaka yango te
promesse on nzambe azopesa koloba yango te tozalaka période moko tokota retraite mona bandeko tosambelaka tokoti retraite na bandeko wana kati ya retraite wana nzambe arevele nga ke naopia bino ndako amemi nga mpe kalakisaka nga mpe ndako yango eleka nango mpe mwa mikolo eleka nango mpe mwa mikolo mwa bane nzambe abi naopia bino ndako naopia bino ndako wana tozalaki na besoin ndako nde nzambe abi naopia bino ndako amemi nga mpe na ndako wana o nzambe amemi nga nango tozali na retraite nzambe azwi nga akelakisa nga ndako wana bandako moko kitoko batongi sika abi nanga soki bokoti na ndako abitala place o nde naomona lineti moko bandako batongi sika naomona balineti moko na nini wana betoile d'araignée ezalaki boye sikoyo lineti moko ezokengela ezodiembela wana na etoile d'araignée nzambe abile bokota na ndako osala service awa olongola oyo eza caméra ngabi o eza balinete abi eza caméra batia awa de linete wana ezotala bino bakota na ndako do ndako batongi sika yo nde kokoloba te ko ndako tokota batongi na bango sika bato bafanda bango ate eza na milimo mabe te bondela mpona ndako oyo ozokotaka sika wana ozomona nga nzambe alakisanga bongo nayebisi nakanisi kaka bato toza na retraite nayebisi bango ngabi nzambe merci tozoluka kutu ndako tala nzambe automema nga alakisi nga ndako oyo ndako oyo tokozwa bandeko na nga tokoti mpe mikanda babengi biso mpe toketala ndako bandako mpe batongi sika textuellement ndenge nzambe alakisi nga nayebisi mpe papa denga bitala place o nzambe abe tosala service tobonda makasi tosala service po batia caméra caché eza place o malgré tomona eloko te toile d'araignée te eloko te mais na molimo betoile d'araignée eza ebele place o epuis eza na balineti moko place wana nzambe abai tolongola yango nde ekosala ke bazwi nino nayebisi bato wana oyo tozalaki na bango na nino pardon tokenda mpe totali ndako sava boya kosigne mikanda dati boye tobenga bino boya kosigne mikanda toya babenga te basala nini te boye tobenga bango boye donc complication ekomaki boye nde mokolo mosusu ekoleka elekaka nango nde nzambe ayaki koyebisa nga abinanga deline ndasiko na mitunaka nzambe alakisanga mpenza ndako mpe toketala yango ndeni tozwi yango te nga mambo nzambe mpe ezaka komplike nde apres bane eyaki koleka nde nzambe ayaki koloba na ngai bia deline ndako nalakisaka yo ezalaki ndako wana faye bokota nga na bongisaki yango mpo na bino bandeko naoyebisa bino verité bobombaka makambo oyo nzambe azorevele bino bapromese oyo nzambe azopesa bino makambo oyo nzambe azolaka bino bobombaka nga ndeko na bino na ngai nakufa likolo makambo ya koloba oyo nakobetela bino nde na ngai nakufa kaka mingi te nasisemenoka naobetela bino likolo ya koloba bandoto na ngai elinga komema nga liwa yo bomona nga mama delimbo nauti musika bitumbo na obunda na YouTube na banjango na YouTube te bandeko na nga na banjango na YouTube te ozomona donc après ndako sikoyo ya kosala nzambe ayekoyebisa nga nile tobondela ka bagene priere okoti gene priere moko ya monene nzambe na mana ekoyebisa o abinanga deline omoni ndako oyo nalakaka yo bino ane wana kuna nalakaka bino ndako nalakisaka bino bokendaka mpe kovisite nga na bi alobi na nga alobi oyebi nini oyebi pourquoi bozwaka ndako wana te nga binayebi te abi pole nga na memi na lakisi yo ndako yo olobi yango na bato ozalaki na bango na retraite wana bokota ye retraite bato mabe oyo bazalaki na kati ya retraite wana le bakei bayokani bango nyonso bakwetiki bakangi yango abisiko fo banda kosala nini moni nalobaki fo banda tobondela yango mpe mingi na priere kimi nzambe mpe alobaki yango na monone yango fo tosala yango fo tobanda nzambe so ye na oyebisa bino seigneur kimie nzambe asunga nge yako abi fo banda siko kobondela obanda koreklame yango koreklame ondi koreklame biloko bon abi fo bonda siko banda koreklame ndako na bino koarrache ou bien koreklame biloko bon abimisa ependa mo wana
abimisaki non tout na bato na expliquaki obanda ko réclamer ndako na bino wana o ngasi na pesaka nga na pesaka bino ndako sikoyo yo moko lobaka ngo lero lobi bato bozali na bona retraite bandoki bazaki wana bafandeli yango likita pa bakwetiki bakangi ndako wana siko fo banda siko kobondela o arraché ko arraché on dirait o banda kobondela o arraché ndako na bino o nga na pesaka bino nzambe aka koyebisa nga modèle wana bandeko wana pris soki le kaka déjà nasi ba 2 ans de nzambe ekoloba nange loko wana bandeko nanga yango wana doki siko oyebisa nga makamsu nzambe alaka yo nzambe aloba na obo nzambe aloba bo musala moko kotsa dossier nzambe promet oba kozwa na musala wana na musala osala nzambe biyo okoma PDG na musala oyo ali yoka obite nzambe alaki nga na okoma PDG lokwa nzambe sa alobi nga na okoma PDG po nzambe alobi oui mais bitumba oyo eyeli yo sala siko makasi o resi na bitumba wana ozomona mieux vaut prévenir que mabe eyela ote obomba na o makambu na oke obimisa po ememela osiko bitumba obanda siko kobunda bandeko nanga ozomona po eza kobondela po na exemple ozo kobondela po mabe moko ekota te eza facile ke mabe se ekoti siko obanda siko kobondela po na ba délivrance ba guérison banini ezaka facile te ezaka pasi ezaka pasi kobondela po na protection eza bien olamuki na ton bonde nzambe protéger nga na poko nzambe protéger nga mais l'air yo raté ko senga protection sengi protection te mabe ekoti pour la délivrance et c'est un ba jeune et prière et peut-être que vous aurez combien de temps et c'est un makambo belé temps monsieur Luki il faut qu'il y ait cas na pratique biso bataba pratique ozomona donc nazo na sibino na exemple monsieur ami bali na pe sibino po bomba ka makambo o nzamba zo révéler bino makambo molimo ko bomba makambo nzamba zo révéler bino ko bomba ba promesse nzamba zo pesa o bomba de makamsu nzamba la ka na viti lelo ko sa matin de kona po beta liso nazo ye biso vérité nazo biso vérité po beta ki lisolo yango ko sa matin so makamsu po kangola ma isenga ba jeno makasi wana po kangola ma ozomona esenga ba jeno makasi wana po kangola ma misu pe ke senga tamsu yo moko susu ozasu na force na ngote fo lukas ko pe mutu moko azaka même pe na niveau moko pe boye te mosai na nzambe moko a elo pe lisu na ba prière wana kutana pe na ye po o récupérer o kaka ya yo moko nzamba akaki yo po banda siko ko arracher siko yango ko réclamer yango zo réclamer nga yango eza yango zo réclamer ozo réclamer o ayo ba pesa kio ko réclamer ozomona poko senga eza facile osenga no nzambe pesa ngai nzambe nalingi musala o pesa nga nazwa musala o ozobonde no nzambe nazwa musala eza facile ke nzambe sa pesa kio musala apesi yango le bangu na siko bakangi donc wana eza so ya osenga pa nzambe te fo banda ko réclamer mpo eza ya yo osenga bango oko réclamer yango nazo réclamer ndako nanga bopesa nga nazo réclamer musala nanga bopesa nga yango eza yanga na o réclamer yango ba réclamaka eloko eza yo do yona ba prière futo réclamaka o ya biso o bandoki bakanga o ba bomba basala ni to réclamaka yango nzambe mo aloba nango ndika aloba ko réclamer aloba ko réclamer faut réclamer yango ndako wana alobaka ndenge wana ozomona donc nde esika sikoyo donc nde na pesi bino mayele po boyeba ke il faut ko bomba ba promesse nzamba zo pesa yo toki na likamu susu bandeko nanga nazalaka efale basala nga opération moko boya laser ka ya muke nga pele wana pe kozanga ki bébé spirituel na yebisi ba camarade ba yango personne so ok ba koliste oliate banda tongo na hôpital okolia te banda tongo ti okomika le ba yimba sala opération kamo urgence ye yo balobi yo kende to komelo lettre et que lisusu ezui lisusu ta mususu 5 4 3 mois lisusu ale lenga pe na yebisaka bato siko mukolo mususu na ikomona non oyo komi pe maseki
opération erataka bolikam nini na bituro ngai na koloba te turo nga na oloba te 2 ans bimbozela kaka opération wana nga bituro nga na oloba te natala soki elekela ndeni boyoka na bituro na koloba te natala soki elekela ndeni bandeko na nga na lobi pe te na bete mutu so te ka nga na mobali na nga biso na tokenda opération basala opération loko opération laser wana eza na opération moko ka le même jour ko bima na yo nga ce que ezaki problème anesthésie nde sila enoki te nde na lala ino hôpital na bimi lobi nango na bimi po hôpital na nga ndako donc na oyebisa bino bandeko na ngai nde nazoloba boye bolimbisi na monde mbebe kauki bolimbisi pardon maman Deline ataka vaseline pendant qu'il y a la vidéo mbe bunange kauki na ta vaseline te bolimbisa bolimbisa nde sikoyo bandeko na nga na moni mwana na kosala sikoyo opération eleki nango après pe na biete na pe batu pete eleki nango pe bino mo boyi opération potongo mo ya nango kaka onde basali opération te mais photo sakaka malgré ça laser mais photo ça pe kaka nazoka 2 semaines na musala na bande ko sa te pendant 2 semaines bande ko nanga raisonner opération ka ya laser ya muke donc oye na pe na ndaku lobi nango mwani 3e jour pa hotel no pe ozotambwa mais moki mambango ya te po yo mo yebi ke na uti na opération quand même ozomona na uti na opération quand même bande ko nanga elo nini ya kikoleka 2 semaines ekoki nazongi musala na bandi musala le na bandi musala boye na ke musala na sali premier jour na sali bien 2e jour na sali bien 3e jour na ye vidéo o eza 2 vidéo pour na za na ba exemple be na opesa bino po bolanda ngo boyeba ke il faut ko bomba kama makambo. Dans la 2e vidéo, là, donc na 2e vidéo, na oye bisabino, bon moni vidéo, on a tout ça la dernièrement, on a le bas qui kamba médaille wana. Na oye bisabino mam na kutani nango na 2e vidéo. Poka na beta ki solo, na ko bisabino mam na kutani nango. On a beta solo ki na zara na médaille bato bolanda nga boyebi. So olanda ki on te lukango ezana na ebite so eza titre ni ne na zaki na médaille. Les gens qui ont passé, balikabo na biso molimo titre na ngo ndezana bande konangai wana obeta on a 2e vidéo kana lati lamba oyo na sa 2 vidéo do suite ya vidéo odo yo ta la vidéo OK pe na 2e pour na pesa pe mo ba exemple be na za nango ebele po nga moloti na pena moloti bandoto o kote kolota tika nao moloti bandoto so raisonner les wana siko ozolota ozoloba bitumbo na mandeko zomboyoka ndi sikoyo na yebisi camarade wana et pardon na 3e jour na sali pe musala bien na zongi na ndako kozonga na zongi na ozonga na ndako boye na koma na ndako boye na mema ki fongola te ndoka nena mema ki nanga fongola te na bengi papa diabi nga na musala opeto aussi ça retard aussi ça le maxi ba 23h wana biso toza donc soki ba ni nango wana ngabi bono sande na bengi ndeko moko boye na yebanaki na ye na bengi na baka camarade na bengi camarade mo ngabi en tout cas papa dide wana camarade na ku na yebaka kutu teke aza misama be na yebaka te na bengi camarade wana na yebisi nga na bi en tout cas ngaya naza coincé po papa Didier aza musala ko yasiko te et puis nga na ye ananda kuna za na fongola te abina na bina oza na ndako abina na ndako ngabina zo ya na ngapa na yo na lexa kuna comme ça papa Didier aussi sa musala zo ngapa na obande konanga nde na mukuse le nazo kende pa na ye wana na kwa na bango na kutena na bambwa
na moni bambwa nanga binzambe nanga ngam no to ko opération so des mais na ki masumbangu vraiment bambo so balandinga eza mabe makasi mais après na ke baluka nzela musika le na esiko na beteli songa bi na moni bambo mo batema kana na ke baluka nzela musika kuna amina falo ki manoka mbangu so pendenga bite ngana ko ki makutu mbangu te na banga ikunga no to leka no opération na kamo bamunga mo na lobi mba watu ninga bi adi basaki opération nga na bi bunga na ebite ndeni obiso zo ibisa mutu likambo mo kanga réaction na ye ya liboso réaction ya liboso ezake tension ya mutu bandeko nanga réaction ya liboso o mutu akoloba na yo eza tension o mutu aza na una kati ne après o akosekana nzamba zo lokumu boye eza makambo susu bandeko nanga atuninga pone obomba nga bina bomba ki onpo opération irata kaka siko lokola na monaki nga funa se libéré na opération o ozomona ya na bakina lobate na tala soki elekela ndeni mena lobi pete na moni esimbi esalami ok jamba zo lokumu siko ça va santé nga na bien santé ki to makasi na comme na bien écoute na zone de amsala ok. Les mêmes jours, bandeko nanga, les mêmes jours, na ya boy, na lala, to lali na mbeto, papa dia lali côté bandel, nga lali na coin côté mir, na liboso na biso boy porte, na mona, misu na omoni oza pa na pongyo a makasi wana pendo lali, na santi ka mbala moko na lamuki pou, na santi ka misu na nge fungwami pou, omoni oza na pongyo ya makasi wana mba momi se fungwami boy namona boy mutu liboso nanga bamuko nazotala pembeni papa Didier alali wana mais namoni mutu mususu troisième personne atelemi liboso na azosala ndeti azomata na mbeto mbamona tuni ye yo nani natuni ye oyo nani natuni oyo nani alobi na ngai lenga na tunye yo nani mbamo alobi na nga apesi nga kombonete na tuninga bi nani yango azomata na mbeto nani alobi na nga nayi kofongola poto opération o basali yo nayi kofongola pota ya opération oyo yebisi nga basali yo nayi kofongola poto opération wana mbamoko na monaki lesko alobi bongo na yoki sko mungongo na ye na yoki sko mungongo na ye leka alobi bongo na yoki mungongo na ye mbala moko na yoki na mungongo pona mona ki ondire lili kaka na mona mutu kaka ndete lili ya mutu me na mona te na tuni nani yango nani mbamo alobi na yeko fongola poto opération o basali yo mbamonga na yebisi na benge na yoki mungongo na ye mbamo na benge na kombo na ye to fondé kombo to tani mami nabinga bi mami mbamuli akamuni nabi eza mami mamoko po abongwani elongi ya mwana mwasi mususu po mwana mwasi wana pe nakangaka ye ndoki na betelaka ye lisolo tele azalaka ndoki fo kozala mayele po nzambe atalisi nga aza na misala mabe nayebisaka isiko lere esali bongo abongwani na elongi bandeko na nga abongwani na elongi siko ya mwana mwasi oyo nga nayebisaka ye totia siko mwana mwasi na lokola kombo nendeti nopesi kombo no Marie abongwani siko ndeti na elongi ya Marie po ayebi ke nga nakanga deja Marie ndoki nayebisaka ye ke Marie azala na misala mabe tala na nzambe atalisanga boye mpo na ye ozomona nda bongo na elongi ya Marie ale wana fondeka bakombo eza bakombo na bango mpe na boyi na koloba bakombo po esa eloko te ozomona abongo siko na elongi ya Marie après siko ngala na gangi lisunga eza nde Marie ala zongi sikoyo na loba liboso azongi sikoyo mami ale alimwe le na susumuka na kamwa po eza miso ya molimo me omoni nga na lali na ngale na fongoli misu boy esala moko bongo lali le ofongoli misu bozo mona
asimo fo musu na chambre omona ta mususu ange moko yebiso quand même likambo boy donc eza siko miso molimo mais yo ozano ya kolala ozomona miso molimo mtefunga mais ozomona ngo lokola réalité nde nga na monaka nga na bi na kamwa bandeko na kamwa noka passe na musa papa de tel njoka za kandoki tala na utika ko ebise kaka lelo na pokwa oyo na ebise ke basani opération tala na butuka le même jour aye afongola pota loko nga pe miso ko mona na moni na ngai so bandeko na so na bandeko ko mona te esuki ana te na beta kali solo to suka na exemple oyo na témoignage ou après na ok na deuxième na bete no msutina yebisa bino mamni na moni na makambo o nga na sali video na lobi ke na spiritualité na zaka na médaille moko na ko bete no makambo o nga ekomela kinga na deuxième vidéo bande ko na ngai nde esala nga passe na somo na yebi kutu teke mo mosana ko za na misala mabe na ndima kite nandime te ke akoza na misala mabe bandeko nanga nde sikoyo eloko nini yaki kosala na moi nango le nga nayoki bongo esali nga pasi moko nga bi non na mokilo siko bato nyonso bandoki seigneur bato malamu yango baza wapi bato ebilika bandoki bolikamu nini nango nzambe nanga naye mpe ndoki nakamwaki bandeko na ngai eloko nini akosala omoni déjà trace wana ndenge ayaki mpasa nayebi te soki asalaki eloko mosusu oyo ngai namonaki te nayebi te mais eloko ngai nazoyeba ke asimbaki ngai te mais na moi nango bandeko na nga omoni olali na mbeto olingi otelemaka aboye otelemi bamopuli bumwe te tchu place opération wana nzambe na telemi mabe na moni mpuku ya mwindu na lokolo ne tengu abimi na sambeto toko ye wana kei ngana kamunga bimpuku ya mwindu na mona mpuku ya mwindu na mokilo te kabimpuku na ndako oyo epi ndeti biso na Angleterre bandako na biso loko ezaka mingi ya se par hasard mpuku akokota bino na ndako me akoza na se kota cuisine na ba chambre en tout cas mpuku amataka te na ba chambre pe apo mpuku amata wana seke mana ebite soki ndako mfu ya salite to nini epi mpuku akosuka ka bakota salon kota cuisine kota kajibi ozomwa ke mikolo mpuku mwa aza na ndako atika na tia kisi awa ozomona tika na tia kisi mpona mwana nde mpuku moko azalia soki otio kisi mpuku mpe aza lisu te me wana na chambre bandeko na wana oyebisa bino makambo nga na mona donc otelemaka na mbetu boye esali nga na une fois première fois na ngai natelemaka na mbetu boye mbala mona pu ondie natelemi na brutalité moko nasimbi libumbale puku moko abimi na se ya mbetu ya tengu puku ya mwindu loko akiti oyo nga nafandeli na likolo na ye ebukana kleke ye wana azokende akei puku wana aza te ngabi namoni yango normal te le papa dide na yebisi tala namonaki puku moko abimaki awa donne na ye tema namoni yango suspect vraiment makasi ya puku na chambre nga na bi mais puku wana azalaki ya couleur ya mwindu non namona puku abongo na mokili te ya noir nayebi te soki aza puku lokwa akitio ekoleka nango bandeko na nga lobi nango nafandi na salon nalingi natelema kaka bonoki susu kaka ndenge esalaki nga wana esali lokwa ndeti na otelema na brutal esali lokwa ndeti otelemi bombo bamona yo mona mpuku abimi na sakiti wana mpuku abimi wana oyo kaka nga nafandelaki sakiti wana mpuku abimi tre meme mpuku ya tengu ya mwindu ngabi nde nayebisa papa deza normal te futa obondela po poani nazoyoka onka le nga nazosala nini boye nde nazomona mpu le nazoyoka pasi so na telema nde nazoyoka namoni mpuku abimi na deux fois tobondeli le tobondeli lobi nango nakende mosala nakenda mosala bandeko na nga non mokilo eza makambo opération ya laser bato basala bango laser bayebi ezalaka nango kata mosusu opération moko doso tobi totiango bepingle ata de epingle to moko kaka ezaka mwa mesure moka ya moke boye
nazo yo kango de ba okata on na Gillette tia oyebi so Gillette ba okata boy tia 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 nazo yo ka pota wana ya muke ezo pasuka bongo tia 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 kabi Seigneur o nini wale kana sisi mutana bibi na oke ezo abisi nde na oyo kasko ezo sala nga bonde onde ba okata nga na Gillette tia 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 ezo kata no ndire nde ngwana bande konanga ngabi nzambe nango makamni na omona pota o ezo kata no ndire ezo tianga lokwa ba otiango Gillette na koti na bisi ezo tungisa makasi ngabi non tala na kati ya bisi na tombolela mbana tala pota ngoka ya muke fungoli munoko boy pote fungwami na mona pota ne fungwami ngabi nzambe nanga 2 jours passé na loti ndoto mwana mwasi wana ayaki afungolanga pota boso na moni pote fungwami kabi poto modele fungwami boy nzambe nanga po bataka so ikole bataka kole bakangi donc c'est que tata e fungwami na Gillette onde Gillette ba fungolo pota pote fungwami boy ngabe omoni na lokole bandaki na monaki muto o nga na yebe ayaki abe ya fungolanga pota après 2 jours pota nange fungwami malgré simba ki ngai te mais pota nanga efungwami a partir mpuko nga ndo muna obima na sakiti nde na sentir pota eke fungamelanga na musala na bilinga noke po hôpital te po na pota oyo bande konanga pote esali di dusu moko na nzota mutu non fozaka nga po kende hôpital te fozaka nga po kende hôpital te po sinyango bande konanga nazwa kaka place biso to benga na Angleterre donc babenga on esparadrap na zui kaka na bambango place wana na bi ozala bona bambi yango ekota mai te poto ekoti mai ezo infection na bambi wana ka place wana po ezo mai tali prière papa to banda prière na papa denga biza normal te jeûne et prière papa de pota ekangama yango moko pote kangama yango bande konanga batumsu basala bango ba opération ba pote bandi ko compliquer bango bazui ba complication grave poka ka batu bayeba ki basali opération ozomona poka batu bayeba ki oyebisa ki batu ke ba sala opération yango na ko batu oyebisi oyebi bango te ozomona po mutu msusu mona pi yo mona malambo zaka bien na ye azana misala mabe talande tinga na kokai kondima te mwa mwasi wana akoza na misala mabe metala na mona ebongo ayaka akofungola nga pota na yebi te so azalaki na kindoke conscient mais kindoke conscient na mona ye pe bongo na yebi na ngate na yebi na ngate na yebi te mais na tikalaka koyeba te ke azalaki na misala mabe mais na mona ebongo donc to continuer na deuxième vidéo na hotel numéro 2 au numéro 1 wana numéro 2 na zotia poto lobela susu na kende koyebisa bino ndenge vidéo ona salaki nazaki na lobi ke nazaki ndoka spiritualité nazaka na spirituellement nazaka na médaille awa na betela bino makambo oyo ekomelaki nga nzambe azala na moko na moko kimia na yesu masi eza na bino boke na deuxième vidéo oyo eza vidéo ya liboso boke na deuxième vidéo nzambe amona bino amen.